Concert à Gims na Dubaï, concert à Fali na Dubaï. Tu comprends pourquoi? David, on compare Maïna Makila. Mais on ne sera pas concert. Et ça, pas concert, mais niveau. Niveau nani? Niveau. Ya nani leki? Gims na Fali, na Kata Dubaï. Nana Yebani, nana leki. David, attends, tu vas te faire la bisote. Pas ni de tout ça comparaison. Bon, c'est pour la bisote, tu vas te faire la. Mais vous savez, monsieur, non? Te niveau na te. Bolimbisa nga niveau na te. Tolongo la kitete ça qui kino série to kanango. Naza danger te wana te. Bolimbisa nga ba warrior wana te. Niveau na te totika. Mutu wana sala interview. Alobaka elo moko courir uta en Égypte. Et suscite un monde mobimbe ça la polémique. Ah! David. Pona ka ko sepeli sana. Toleka. On a Gims. Gims ça me to comparer na mwana te. Oyo basala ki pa na ye asala pa baninga. Hein? Oyo basala ka pa na ye. Pas comment ya comment. Abe ko sa pa baninga 20 ans elo ko sala nga pasi. 20 ans belé. Mamuga mo pa sala Fali popa. Oh 600 ans. Ye pas zong sango pa ba. Il est à 7 ans. Il est à 7 ans. Aya beti à 99 ba ke Bercy 2000 ans. Na 2006 à Longwe, 2005 à Longwe. So tala kombo atika. Tala kombo atika. Et ça comme pas qui cœur ouvert, grandement cœur ouvert. Envers ce qu'on a habité ni ya bangaga bandeko ba yemba pe groupe d'accompagnement na yewana bengaga ba yebana be et loka bangaka ndeti lelo to yebaka de Hein? lukela biso loko moko bata balabala bolukela biso loko moko ya musicien Fali bato ba yembaka na balabala Mais c'est mon gars, ça musicien moko Oya Fali. na 20 ans de carrière Ata po balandake na balabala. Soka bimi boye, atemo des ordres. azate que musicien Fali moi les sali des gars Fali bakenda Bercy ba yebi bango te mais ko faire ça là effort avant concert tikela bango 4 nzembo sans ko felo bida mada masali ba vocal moko kutaki pa bango azo interpréter fo ya Kofi allez mon père et moi un concert azo présenter bango voici pour vous Fali Poupa voici pour vous mais bango lelo ce qui est mort mati ndule ne badi so apemi bango ko tshaba vidéo ba concert ya beta tika taba na balelati eza mukila nzambe pese espace pour tout le monde. Côté là, ça m'a égoïste. Côté là, c'est égoïste, papa. Fali Poupa. So, dans la vérité, tu peux pas te sentir. Ah bon, tu vas te loca au bengi maman Fali Poupa c'est égoïste. Il fallait ça 20 ans. Lequel a vocal mission et mobile balabala. Mission Fali vocal moko au bain balabala que mission fallait ça la vocal au bain baka. Fali tonga zaki pa mopao. Soki mopao zoye mba Fali ayepe na micro abwaki komba mutu. Mais Fali l'orchestre na ye soki mo azoye mba mutu moko to repusa na kote misena ko simba ko me côté atanga komba David Wembe. Ezala kuta tata David ko bosana ezala kude. Mais basi na babwaka te basi na bango moko. O bwakete Po Fali azoye mba. Kay bango ba biso ki professionnalisme yango wana. Oh, biso do sa musique typiquement congolais. Musique au biso to sala reza musique congolaise. C'est que peut Fali a côté loka sika. Et loka sika couleur ni. Abeta ba felo quoi. Noko siko azana ba goût. Ya ba artiste. Il Fali Poupa. Soit sur loko c'est longo publicité sko. Faire on dirait à ça la rapenda publicité te mako ko ta mondango. Selon lesquels il battu. Ndenga biso to yebel na kini. Fali est supérieur. Faire go là anase. Mais là c'est ko ka moi. Faire gola na mutuka eleki ya Fali Poupa. David Tilelo eleki langa karaba 200 000. Deuxième chose, accoutrement. Star. Concert à $50. Et le ça va baseni. Et concert à $50, ayaki ninga yakate. $50 bon rebelle la bande on met $50 à la rebelle. Wata ki concert d'invité bon. Et il a un concert à solo pour balata ki bien dit. Héritier watana balaki bien concert wana. Ma spiritas ba yebi c'est comme c'est le message. Go go to yebi la team wata wana te. Wana ka ba yiki bilongi. Mais organisation ma mutu na ndenge balate la yango te. Concert à $50. Peut-être que c'est concert à $50. Et concert ben pas fait Hein? Nous les un peu trop primaire. Concert héritier. Oui. Concert à $50. Oui, il y a un peu trop primaire. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland émission et donc on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masolo et Abalabala comme Dab Sakabino.
toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un cas David de Mena, la Sarabinango, na bête Rabino Masolongo, Nengenini, et c'est pas ça ka vraiment Namboka, oh, maître Kiangata, Tozo Talanga Bongo, magicien, à Tozo Talanga Bongo, Nako Yamboka Katepo, Ozane Loka Kolobate. Donc, Zalaga na David Wembe et Kosala bien. Merci beaucoup na batutu o balinga kabiso. Merci beaucoup na batutu oyo bataka mo ba j'aime ou bataka mo ba commentaire na masolo balabala ndenge bo partage kawana et ça la kabiso vraiment ba bien. Donc l'actualité nous oblige à remettre les solos, il y a concert, il y a Fali Poupa à livrer qui concerne bon na Dubaï, donc tous obligé tout ça la analyse Sirango et pourquoi pas tout beta sur les solos, il y a concert, il y a héritier Watanabe oyo à livrer qui bon na Lufu, donc maître As na plateau balabala lelo tous anaye to solo la ndenge ezalaka kaka donc bokozala de cité bokena bino place moko te donc masola balabala toza na biso na liboso te toza na biso na katikati te toza na biso mpe na suka te mais toza kaka po tozalaka kaka na ndenge balabala. Maître As, boa tarde. Boa tarde David Wembe, boa tarde balande tu ya basolo ya balabala. Bonne santé maître. Santé comme d'habitude na bisaki yo nzambe. On battre les orphelins. Tout ça toujours. Mais la zone on ndesi batu belé bazo contrer yo maître Kiangata zone on ndesi yo zo koka makamba ngote oh yo follow ba makamba jido yo kolo ba makamba balete baza mo belé balobi lobi o moni no makamba ngenge nini David Wembe balabala. Na ko témoignage ya ye moko pasteur Moïse Mbiye après ça le solo matete. Biso za mambute ko sala kaka sport te. Mamba musique otomoni yango to yokaka yango to accompagner yango. Na retourne le roi bandeko le roi ba cacher finda. L'homme des actions finda. Ouais. Donc bazala bon na Smith Faustino de préparer vraiment. Qui la musique yango wana. Au mona ba cacher moni ya ser moni bato moni Fabregas moni waze quoi. Kolomani wasenga musique. Donc c'est-à-dire à part sport tout ça na doit bien ça matoit. Oui. Sport yo kan matoit to pratique. Musique surtout yo ka total ka to monaka. Donc obligé à relever la musique. Oui, mais pourquoi pas? Donc il y a des jalousie, na chito copé. Bon, maintenant il y a des problèmes là, il y a limwaka. On a limwaka té. Na pese mbote ni dan. Charge à bandal. Vraiment. Na ebi. Maître toko tana ba actualité. Fali Poupa a livré concert na Dubaï. Selon balabala. Balobi banda Congo ezala Congo. Banda musique banana Congo. Eza na musicien congolais mongote abeta na Dubaï. Muta liboso, musicien liboso eza Fali Poupa. Et premièrement, on a ça grand star en boka na biso. C'est une fierté to bomba te Fali Poupa. A sa fierté. Mais problème c'est so bomba biso ça va concept ba mot. Banda Congo ezala Congo mais mona ki ba innocent bato beta ba gimsa ki Dubaï te. Bata balabala ba Hollande biso. Non, mais Dubaï, innocent na ba Gims ba betaki ezalaki ya ko sangana, ezalaki ba concert moko payante individuel te. Donc concert individuel na Congo banda ezala Congo, banda ba mise na Congo bazala. Balobi eza Fali Poupa mutu a dévierger Dubaï. Ah, c'est-à-dire Fali Poupa premier mission congolais. Oui. A beti concert na Dubaï. Na Dubaï. Bon, malgré Piaka, eza ndule to beteleka maboko. Hein? Malgré Pierre que ça Dubaï. Rideau que zongi et kangami mais ma douce belé. Courage. Fali Poupa pona yo asali Pierre na Dubaï. On a regardé ba image ça wana. David doit se nommer militaire qui mukila kala wana qui photo de la vidéo moko. Lelo comme pena na ko kuna filmer, o kuna filmer a filmer. So si 10% de la vidéo na monaki 99.9 vide. Vide bénis dans la guillemets. Après c'était félicitations à ces artistes à Betty Ndoulé. Pepele Kitoko. On se paye na Betty? Oui, mais pourquoi pas quand c'est le chocho? C'est le Congo qui gagne. Oui, c'est le Congo qui gagne. Mais lorsque le bisabiso mouké système ya Danaev. Et lorsque tout le monde depuis. Moi je ne sais pas qui tarte. Ouais, na kit bolongo na kita boye lo mususu. Pour biso to bi ke to kali solo, biso tout to yokango e mené ana santé.
Papa Wembaya na lokole. Mais depuis, quand même guitare, même micro. Non, mais il fallait qu'il y ait une place, oh, bah, musicien congolais, non, bah, quantité, il fallait aux amours, les bossons, bango. On a fait faut te reconnaître, on a peut-être, maître. C'est bien bon, bon, ça mukile ça munene. Place yo continue parce qu'il y a côté ça, il y a pas droit hein. Oui, oui. Mais toi la musicien congolais ouais basala, il en est 8 mois. Vient na biso bayi lokan dans le bango na de. Il en est 8 mois aux États-Unis. Basali tourner à 50 États aux États-Unis. Basonge Europe de. Mais toi quand tu vas concept que depuis wendo, toi depuis mukile sala mukile non. Basali ka parcours na bango. Souci na ngazala ka boy, souci na nga. Mutu na mutu ça la parcours, c'est-à-dire c'est bien bon na ye awa. Naza mutu soi-disant ya Zaiko. Naeka kokumisa Zaiko sa natanga kombo ya Victor Eleison. Naeka na lobela Zaiko, c'est impossible. Po biso le zarage abeti na Dubaï lobi depuis Congo zala Congo. Obeti na Dubaï pepe la komisa concert non c'est fini. Sur ngo tshaba tutu ba beta kuna te bon papa ba réception na Japon. Po banda papa ba beta na 83 tilelo. Mutake na rade. Soto tshaba. Maître, na Fally Ipupa na Dubaï. Est-ce que bata balabala, balimba lieba. Fally Ipupa na Dubaï, ba Dubaïen. Na éviter ça na prononçant bien, ça va bien ba habitant Dubaï. Na éviter ça bien comme ba Dubaïen. Est-ce que ba habitant ya Dubaï. Ba ebi Fally Ipupa comme musicien. Total la concert wana bato ba kota ki wana. 100% c'est trop difficile pour banoy na lingala. Ba tutu ba doit répondre na lingala. La musique n'est pas lingala de côté qui ba congolais communauté congolaise au barakuna bref on est que quelques politiciens ba simbi ba on Europe pour na excès de monnaie donc qui ba congolais ba se déplacer qui ba longa ba filo ba zaka ba kende ki kuna Dubaï pour ba arabe ba bizarre non ma musique il y a un star arabe moko il y a monde arabe oyo ebi donc ba arabe ba côté na ba concert à Fally te frère wa tungo ba ke Fally na Dubaï ayebani te ayebani ba communauté congolaise ba zaka kuna tout ça partout dans le monde biso tout ça partout ndé tout ça point nous sommes d'accord makuta pe bato ya biso bazali ndenge moko noko no se concerné star na biso ba congolais ba fa kuna bazalaki ba pe ba dépasser balaki mais c'est très difficile mon a un bon nombre ya bato wana babita ya Dubaï noko bengi bango wana ndenge na mona yo ba yaki wana ebele no équipe maintenant pe na biso musique ba beta na lingala public va répondre musique na yemba tche micro ba répondre sur yebisa na Dubaï ba répondre là. Dans les cas entre lingala na qui arabe. Écoute na Swahili. Lingala écoute na Swahili siko. Ça serait un peu difficile au jeu mais ce qui est vrai à la communauté congolaise. Mais la place où on va vivre en Dubaï. Ça fait de l'heure semble par rapport au moni Fally ndenge betu conseil na Dubaï bongo. Et l'heure semble difficile langue wana française et langue na biso. Concept ya moka international. Surtout dans la définition, on a Kinshasa Kati Braza international. Asa international, mais il y a une définition. Langue est abusée. On dit, est-ce qu'ils sont en chrétien ou en politique congolais? Au monde, on a un tanga droit. Français, on a toko, mamoutou toko. Mais makambo ya tanga ya ko pratique en mode. On dirait que dans tanga français, mais que dans tanga action té. Quand ça la international, ça déjà, na rocha le rôle là. Na robe par exemple le rôle la mission le rôle là. Ma belle Elise. On doit mettre dans Braza. Surtout une voyage dans Salabi, une voyage Liban, na Gende Braza. À combien international? Mais biso chez biso pour monter international, il faut que les Français ne ba komisai. Bon ceux qui moi na David d'abord en France, aza Français ndenge ba daju bazala ba Français mikanda. Aza fanatique mission. On combien international de international c'est un concept. Fallait aza grand star, aza international. Baza ezaye mode baza ebele bango tout baza ba international na mona Inosbi Jennifer Lopez a présenté Inosbi a présenté Jennifer Lopez a présenté Inosbi en anglais place américain soit ça peut international de pour me dire comme international face à ndeni abete la ban chelou biso tondo ka américain Jason do anglais mais pour un international musique à la frontière de musique ça justifie la musique nous ça bien. Et que tant que Fabrice a mis à Mado, à Saranan, il y a Mado qui est Tigalika Fabrice. À cette international, la musique n'est pas bien comme si international. La musique n'est pas bien comme ça. À cette international, ou pas, Moussala na yendi.
so musala no de kati frontière c'est fini. Mais ce que ça va pas na biso kuna na Kinshasa, là c'est autre chose. Ndenge to la musique va bien en musique ba pomba ba décaler. Et ce que la na Kinshasa, voilà musique locale. Mais musique de kati frontière et pays. Mais kati frontière et pays, pourquoi pas les autres à la consommer pensate na bamboka mosusu. Ko ba na moni ba to ba lobé ngoma trop. Concert a fali ba to ba lobakasa international et sanga ki to mona ba rap bazana kata salle. Mais ba rap bazaki na kata salle te. Au talaka concert ya Gims na Dubaï. Talaka concert ya Gims na Dubaï. Bato ba yaki wana bato ba yoka majorité français. Majorité bato ba français. Deuxième chose bato ba bité à Dubaï ba yaki wana ba star mo français ba benga star français. Mais biso star na biso ba star congolaise. Abetela ba congolais. Ndule leki kitoko ma ba yaki abeti musique ne pepele. To comparer concert ya Gims na ya Fali nde babeti na Dubaï bongo. C'est impossible. Wana photo ko masiko ba bino ba balabala ba comparer. Nani? Concert à Gims na Dubaï, concert à Fali na Dubaï. Tu compares pourquoi? David, on compare Maïna Makila. Mais on ne sera pas concert. Et ça, pas concert, mais niveau. Niveau nani? Niveau. Ya nani leki? Gims na Fali, na kata Dubaï. Nana yebani, nana leki. David, attends, tu vas te la c'est pour la bisote. Pas ni de tout ça comparaison. Bon, c'est pour la bisote, tu vas te la. Mais vous savez, monsieur, non? Te niveau na te bolimbi sanga niveau na te tolongo la kitete ça qui kino série to ranango naza danger te wana te bolimbi sanga ba warrior wana te niveau na te totika mutu wana sala interview alobaka elo moko courir uta en Égypte et suscite un monde mobimbe ça la polémique David pona ka ko sepelisa na toleka wana Gims am to comparer na mwana te. Tout ça comparaison biso na biso tout ça ka ba warrior ba gaulois ba spiritas ba villageois ba kofifi tout ça la bongo to longo la Gims na ba daju na niveau wana pour niveau wana niveau na biso te appréciation en Fali pour pas au PC combien sur 10 ouais pour l'appréciation il y a monde ya yemoro na kata podium comme d'ab beti musique ndenge ya beta rafaya mata a tira projet trabaction na ye ba mambo ya sala po ye bango lelo batika te yoka kolela bana hein kafaya boebide Fali popa yoka kolela bana tika asala ngo te nenge quartier la tendo sala bango hein avant mon power mata bango ba beti nanu moi 3 chambres boy aboki moi ba tout public mo na bango ba découvrir bango ya sala ngo te ya tira ne kaji ya tira imagine yeza ye Michael Jackson donc on te comme musicien te ni attendez à kene na Dubaï bongo Fali côté na saka moi jaloux muka banga kelo ya sala ko fezongele côté wana banga ka mabe banga ka wana to yebi na biso to yebi masana mambasi na jour alobaka que depuis wendo to découvrir mukimomba mais lukaye place yemo ko kumisa zakate mais biso to mona ndenge zalaka ke wera nano matite mais moi peut que mutambunda wera ye comme no alimbondo chora mbonda kulungongo polémique de bena mutambunda on a papika ko polémique bani papika ko mais le long des années ce gars ye moko grand pote poups amati concert bandi akiti concert sili yende alpha p omega c'est fait difficulté dans concert à Dubaï et les gars qui toko comme d'hab nga bettre la musique na ye a projeter ma vidéo na ye mamba sala ye moko mati beti pepele donc voilà a continuer na ba stratégie wana ndi abanda concert bongo ça va musicien va intervenir na nous a kota ka soki ya kota pe ba musicien pe ba mati mais David et là on semble ye qui toko poya za les articles comment ana souci wana te za na musicien moko boye ya sala comme d'argent souci wana te pour là ya sala comme pao retour non pas bangarat ala mututi il fallait ofula ne mutute akolinga te eh fallait olinga te so il fallait alinga ke afula mutu combien d'années 20 ans ya carrière na 20 ans carrière fallait lukela biso ke loko moko ya musicien ne ba imbaka na balabala hein lukela biso loko moko bata balabala bolukela biso loko moko ya musicien fallait ba imbaka na balabala mais c'est mon raté
Mission mo oya fali na 20 ans carrière. ata po balandaki na balabala soka bimi boye atemo désordre Azate. Que mission fali mo aleka sali dégâts. Donc on se comprendre bango bana baza ouverte ndenge ba vers na bayambaka bango. Surtout du cas baza ouverte. Ya préféré ka kuna koma mona bato ba fingela ka bato wana ndapesa bango visibilité. Mais ba musicien na yemo ka pesa bango visibilité. Na mona plus basera plus na mambako bina. Au moment bobina, mon bina na bango, comment ba yemba ke nenga kibena ke voici existera te panae. Ezarade. Ibuba, jibabe les arade. Ezarade. Quand on a ça bena yemo ka fallait solidaire. Et ça là est bien. Parce que banga retour. Oya salaka gambo pa izongelai. O mukile nzambe. Ata sali ndenge nini. donc fallait ko présenter ba musicien na concert après ça ka bango espace na concert nyonso ka ye mongo kaka azana crainte wana azwa retour oya salaka mopao fali bakenda Bercy bayebi bango te mais ko faire ça là effort avant concert tikela bango 4 nzembo sans ko felo bidamada masali ba vocal moko kutaki pa bango azwa interpréter for ya kofi ale mopao mo aye concert azwa présenter bango voici pour vous fali poupa voici pour vous mais bango lelo soki yemo mati ndule ne bani so apemi bami ko tshaba vidéo ba concert ya beta tika taba na balela ti eza mukila nzambe pesa espace pour tout le monde côté na samo égoïste côté wana c'est égoïste papa fali poupa so dozo linga vérité te bolinga to sante bon ba telo ka obengi maman fali poupa c'est égoïste ne so fallait sali 20 ans lukela nga vocal la mission nemo ba imba na balabala mission fali vocal moko o ba imba na balabala ke mission fala sala vocal ngo ba imbaka exact oh ngana tuniti mais nabi petit mo bono ka souder sala vocal ka moko petit mo bono benze moi ya fabricasi te ba fabricasi ma weza petit mo buchu asala vocal moko na nzembo wana nalele oh ka vocal moko batu ba yebi ebondeni sono komona te basaka ndenge nini musique yango ya bango ki Michael Jackson pepele mais ndenge musique congolaise etambola yango te ba me modifier biso mona concert ya grand mopao abeta grandule grand mopao na podium mais fallait pour pousser ba boaki pe niki menga Barcelone aboki pe prêtre na mo bandal boye o ba oza aboki pe bureau na ye po musique esaka mabanga te ya mbongo o boka pe bureau non de tout ça ka chef na Zarana Faustino c'est-à-dire ce qui ka chasa place mo faut boka bureau na Faustino pour Faustino na l'arte oui po ni na Zarana mo récompense que mutu ngala ninga ndule mais ye le ndule ne ko madongi libanga ku desade so maman sana ba vivre non deni pour salaire c'est bien fout dans bango mais tu as bien que musique congolaise fonctionne ka nana ba bureau nana ba mère ba la sœur ba Rolanda yo na bana ba vie ba pesa ba un quartier faut ça vraiment reconnaître pesa bango espace ça là bango ta fa yo matatika ba beta no musique tant yo mat parce que ba no ba futi ba nyonga ba bureau na bango yo machoche rigueur pour bango ko faire pesa bango espace ko faire so Mbappé na boye papa ya pa boaki mutu na ye na concert en plein concert boaki mon pas asimi miko ya boaki mutu na ye et c'est pas si mutu na ye c'est pas si bureau na ye mais ce que bon ba kangaje to suga wapi fali tonga zaki pa mopao soki mopao azoyemba fali ayepe na micro abwaki komba mutu mais fali l'orchestre na ye soki yemo azoyemba mutu moko to repusa na kote misiana ko simba ko micro te atanga komba David Wembe ezala kutata te David ko bosana ezala kute mais basi na ba bwaka te basi na ba moko o bwakete po fali azoyemba kay ba ko ba biso ki professionnalisme yango wana or biso do sa musique typiquement congolais musique au biso to sala reza musique congolaise c'est que peut fallait à côté loka sika et loka sika couleur ni beta ba fait quoi so ba fait loko boki mutu beta ba fait loko tika rumba kende so ngo beta rumba au sala ba norme rumba congolaise quoi le biso te ki danger ba modifier loko et quoi améliorer mais yo ko modifier loko ça pour na fantasme na yo pour améliorer pour na mission ya bokaka aboka batu na fallait aboka batu na ye ba misende bango nde pa na bango do sel bango professionnel tata bazala libre papa bazali liberté ba s'exprimer raté oyo basala ki pa na ye asala pa baninga hein oyo basala ka pa na ye pa koma ya koma abe ko sa pa baninga 20 ans eloko sala nga pasi 20 ans belé mamuga mo pa sala fali popa 600 ye bazong sango pa ba il est 7 ans il est 7 ans
aya beti à 99 baké Bercy 2000 ans. Na 2006 à Longwe, 2005 à Longwe. So tala combo atika. Tala combo atika. Et ça comme pas qui cœur ouvert, grandement cœur ouvert. Envers ce qu'on a habité ni ya bangaga bandeko ba yemba pe groupe d'accompagnement na yewana bengaga ba yebana be. Et lo ka bangaga ndeti lelo to yebaka te. Merci beaucoup à toi, président Didier Ballast. Représentant Bana Matete, à tout sauf rien. Président Didier Ballast, je confirme avec force. Soko Zalaga na Matete. Président Abino. Président Didier Ballast. Kota Masola Balabala. Aïza Siko Marambuya Balabala. Président Didier Ballast. Donc, ta kangi équipe nyos, équipe ara monko. Na Matete wana. Jeune Solingo évolue bien. Na Makamba Bale. Le cas président Didier Ballast. Wana Sigo yo. Franc-Congolais lobby. Ngasuko naza ndenga Luanda. Président Didier Ballast. Kota pena Masola Balabala. Et ko ça la bien. Maître Astofanda ki boye. Le solo ya bakar. Ya ki mo ko yinda trop. Na niveau Congo kuna. Fali. Azalaka na ye. Conquérant ya Ferregola. Tofandi boye. Tomoni. Fali Poupa. Akitaki na Lamborghini na Congo. Batutu balobeli yango babande kota la Ferregola. Chose grave, Ferregola lobelo côté, tofandi kaka boye, Ferregola abimisi car o fali ayembaka. Ferregola akitina ngo na Kinshasa. Omoni ni sola ba car ndenge ni na Congo. Po musique ngo pende kendaka bongo. Musique à Congo. Ko sala ngalo la ide. Na boka tabana Viana. Président Jimmy Sumbola. Yabasumbola. Batutu baka na Viana. O mato kita. Président Abino. José Mobutu. Président Jimmy Sumbola Lobagi. Des chivaches. Donc c'est lango. Des chivaches. Vraiment. David Owembe Balabala. O ignoré. O lingo lingate. Conquérir handicap phare. Ferregola. Oui. Attaque au sein de l'Assemblée. Pour la nini. Na kwata mama mutuka. So remarqué bateau tout bataka ka Ferregola dans les mauvais. O ba sala ka ba ketchaka ye. Abenda ba rapide ba photo. Mais so ketcha Ferregola de toi obi fait ça chilus. A ketchaka te ma komisa gaga. So mone ba pousser mingi. Pour ça moi un peu logique. Également de l'autre côté. So ko so ketcha handicap mingi ba ko pousser ba ça ba conquérir ba rival. Hypocrisie ba saka na te vana na ebité ngale to ba conquérir lokuta. Ba vrai rival. Et bien, on a dit que Fabrice a côté ranking dans les aides. Oh, what a côté dans les niveau tout n'a aidé. L'idusson a l'idusson à faire n'a fallu. Il y a comme si mon tout gagne faire nango. Mais tout le monde va le bel mon tout gagne on n'est yagi. Non que si go azana ba goût. Il y a artiste. Il y a fallu pour ba. Soit sur le quoi, c'est longue publicité go. Faire on dirait à ça la peine publicité mais comment côté monde nango. Selon lesquels il battu. Ndenga biso to yebel na kini. Fali est supérieur. Ferregola anase. Mais là c'est au cas moi, Ferregola na mutuka eleki ya Fali Poupa. David lelo eleki langa ka ba 200,000. Ba pas mituka na internet. Bon ton seulement mabute to lo ba ya bête ke sali 100,000 plasté. To so ba prix. Au moni ba mona na parking ya handicap. J'ai tout ça. La police a tambola nangwa. Mais na mona kinoko asebela no benage ay manze munelinga yango yo. Yango ya tshebena je tour wana. Ah tambola no normal. Et tambola no normal. Mais sikoyo eloko ndekone Ferregola kisaki Lamborghini wana. Na ebite totano mikolo ko po mo pe vérité ko meki ya été. Oyoko ya politicien mo po ba beza cher. Balobi eza cher. Moi ya politicien mo boye il y a celui qui a pas foutu les badouanes. Tu peux s'en attendre. Non, tu peux s'en attendre côté. Photo le canapé du solongo donc na minute yo fali na faire na makamba bakar na leki. Te na minute yo mutazo gagner eza Ferregola. Boya comme ça mta kampamba. Bo ba to salo milieu du village. Le mino ka vérité. C'est ça la vérité. Yeah. Ce qui est vérité bo petit internet peut-être dernier niveau mutuka fali bo tshena bo kana faire yaki nango. Kabino ba comparer na niveau nga sur na pone ko ba batu o ba saka ba comparaison na et car ebimaki ya 200,000 ya écart na bité prix écart est à 200,000 mutuka faire et les mutuka écart à $200,000.
s'engage que Maître As Tonito cité na biso par rapport à l'actualité Héritier Watanabe a livré qui concerne na Lufu. Donc na ngambo penda ya Angola donc na pembeni wana na frontière wana concert ya $50. Ya Héritier Watanabe na Lufu au moins concert Héritier Watanabe ndenge. Non, premièrement, ils ont innovation. Nous faisons les bâtiments comme bon, on a mon nom. Ils appellent le moins Sika et Tongami Place. On a héritier inauguré le Congo, maintenant ça va. Magan, nous les un peu trop primaire. Hein? Nous les un peu trop primaire. Conseil héritier. Oui. Conseil à $50. Oui, un peu trop primaire. Ah, mais. Même des fois, ce que ça vous a la vérité, c'est tout ça. Bon, ils ont danger. Bon, on va la quitter, nous avons tout que non, bon. Conseil qui m'a un peu trop primaire, donc Goga, Abenda, et l'eau likolo. Et Benda, il n'a pas au niveau de Robinho. Donc, conseil en fait que ça va Robinho, ma petit Fali, le rappel. Par rapport à Nino Benga, concert héritier, ça trop primaire. Premièrement, dans mon cas, Bilongi, il a un bango de Basaguana. Et l'autre, on peut le faire bien, c'est à l'ouf. Franchement, mon cas, Bilongi, il a un spiritus, il a un car bango bagina l'ouf. Et na moment on dit comme on ndenge nango. So ba bet na poto ka bango bagana poto. So ba bet na kika bilongi ka moko na mono non. Na bi so visionner ba vidéo ba concert 3-4 concerts. Il y a la team Wada. Na autre retrouver kana ba même bilongi. Mna ko bet ka ba figure mususu bet à part orchestre ba pena ba public. Mais na concert héritier to fani to mona héritier zo beta ba na éviter so ba indien ceux qui baza ba arabe hein ba manti moi mingi na podium mutu mususu ko beta mbunda donc alongoli mutu beta mbunda a CD mbunda pa ya mutu wana mundele wana so arabe wana ako beta ne mbunda mutu mususu ina micro ba ko bina na kata podium c'est le bon on ndeni lem so pour la première fois ba to ba couleur différent bon ba matana podium héritier nous le vraiment ezaki pena à la hauteur à la team Wata. À la hauteur à la team Wata, va limbisa biso, mais dans la vérité pour modifier, pour pouvoir finir biso te. Pour bien nous ça ne soit si bien vérité pour la conseil ça la que yo ça danger grand point de thème donc une erreur. Tout ça Wata place Wata l'ingrase à la Wata. Wata wa baba, auto beta baba dom yango wana Wata na teke. En plein concert bendie wana ba kolo place. Ba la ba kolo place ba produire chaque place ba ba ambiance, ba bien place public. Ben maintenant podium plus artiste azali. Ben ndeli ba matia bongo. Oui, ba maintenant podium plus artiste azali. Mon ka beta mbunda. So so pas artiste, mais comme ba artiste na sécurité. Oui, les artistes mné na mboga. Ba bloga bo so mdanga juste sentiment. Tiens na place ba bina na piste. Abina magoda. Mais boya na place ba mission ba bina. Il y a des parce qu'on peut ni concert $50. $50 à la rebelle. Et ba concert à la classe. Et betem na lufu pepele. Mais si go organisation mabe wata goto wana ba spiritas ba expliquer go gazo nga star ya star amika ko se ressaisir star azaka star donc ba tona ne ba matina podium bongo ben ndiana ne ba matina podium bongo ça dit qui professionnalisme était bongo te David bongo te lokela ngate musique professionnelle o abisobi professionnel o abiso moi ça ba français mais professionnel o abiso o mba besoin de beta maka o beta boy ba match na podium bino ba producteur boya ko bina. Ce qui est en son amata, JPSP à son âme, pour appeler ça disque d'or, appeler ça communiquer. N'est pas ça qui pone l'eau, on a bango sa publicité que tu ben si vous rapportez sa publicité à l'eau. Mais bango ba eko bina, nani musicien, nani producteur. Bina na piste. Bina na wa simi mbunda mtambunda, tigele mbunda, et tigele mkiba sope wata miko, comme na difficulté encore ça pour anini. Ou na JB si ba chef so ligolo. Bah ça là biso tout ya lokuta parce que ça là que bana mai le point ça na chombo passe pour biso to mona wera na JB oh kuna beti salo abina beto Stade de France affiche ba bimi biso beto zele le komo be salamide lokuta et les gars l'ont pega bon wera pas qu'il na beta Wembley affiche bimi e beta mide donc c'est-à-dire bango lelo bana difficulté encore ça biso ba ko ça bana biso ba 2000 ans oyo les gars no pepele mais biso boye na téléphone. Pendant c'est l'image non officielle, pour l'image non officielle, on a fait sur mito bateau. C'est. Maintenant mutumo ke va dans quoi salle. Alors ça salle mobimba. Tu es biki bat te concert ki boy. Image à micro dans cette attention que c'est mutu. Il y a un film que bateau ba spiritas.
On a bien fait ça 3 sur 10. C'est mal organisé. David, Nathalie, 4 concerts, il y a la team Wata, poto, na mona bilongi moko. Mo so filmer public. Même bilongi na mona kuna même des personnes public pour mettre na loufa to na bilongi mo ba te loufa na mo. Deuxième chose, accoutrement. Star. Concert à $50. Et ça va t'en baseni. Et concert $50, ayaki ninga yakate. $50 à mon rebelle à bande on met $50 à la rebelle. Wata qui concert n'invite bon. Et il a un concert à ma solo pour balata qui bien dit. Héritier Watana balati bien concert wana. Ma spiritas ba yebi c'est comme c'est le message. Go go to yebi la team Wata wana te. Wana ka ba yira bilongi. Mais organisation ma mutu na ndenge balate la yango te. Concert à $50. Peut-être c'est concert à $50. Et un concert bena ba feste te. Le roi ba ki na lufu. C'est ba tchakota ba servette. Ba bilamba donc bilamba na tie simba wana banzoto te. Bilamba mso mo eleki mutu tai dans le monde. C'est dans concert na bena dessine ngo na ba 70%. Na dessine ngo. Ba wata la tie bien te la concert. Ba ngoto organiser concert na be. Ko banda benje ba matina ba podium ba bina kuna ba sala boy ba lati bien te donc wata a négligé concert wana. Bon, tu habites ça ba parcours avec ça ba calendrier pe comme mulai ba muso no sala to bandelo to sala gi. Mais ce qui est vrai concert wana organisé bien te. Concert à $50. Organisé bien te. Na valeur à $50. Na valeur pa orchestre na ele la team wata. Yango te ba ndulu apesa biso apesi biso yango te. O apesi biso yango te donc to le bele magoda tout wana la fois passée. Ma spiritualité c'est un choc mais na choc inte to ça ba idée bien. To kumisa ki magoda awa la balabala. Un temps to yesu web sabino que concert oyo yaki pena professionnel à la autorité. Concert à la autorité, concert na yo o tiki ndiye ko beta bunda oyo ko bino na podium tshaba on a piste. Ti ba yo leader micro ba yemba. Concert wana ya louf yaki na forme louf. Et bien na format ya louf. Mais Hans et mon abatutu balandi ona masola balabala. Ouais na bande ko tu balandi so masola balabala bo ba ebiso te donc. Vérité ça la moins un peu petit quoi. Vraiment. Vérité de ça la ke bon ça waze ko ebisa biso so goûter na vérité te bebiso bilamba yango. So bonyo to ça bino ka yo ça danger. Type bobo bi benga ba professionnel bo longwe des professionnels. Mais moi 5 ba no balanda ba so ça danger. Oh danger c'est ci là. Donc mine c'est ci donc non donc bon supporter biso. Biso ndeto sa boy rendez-vous ça ka moko. Semaine prochaine to ya ko lobela mambo de promettre ki bino ba na wera. To diviser ba na wera ndenge ba kaboli vere ntsone. David ye mo bomba to salango. Ti eta ka semeno. Semeno to so. To solango. Ouais. Na robosa na te ye mo Israël. Kaba ebelege. Mwana nsuka mabele yankolo. Israël. Donc wana oyebit. Mabele yankolo to sakana chaque jour. Israël faut ebisake et les 40 un mois té. Weri Kilum champion da Silva Matata. Weri Kilum mon frère le laki to yanga mamokonzi ya wana. Jaguar 00 Yomi Jaguar. Ya bino ya wana ninja kiangata magebi lobela na naza na e. Balobi to clôturer boye. Soko lingolia po le kalibomute. Pona ko maintenir ça te na olia bio. Nde ba benga wana français bon français bio c'est-à-dire natural. Ko banana be pis. Tina musuniza naturel yaka na plaque da banda. Vraiment. Et ça na mart entre Roua 14 na 16 na passader la tag. Numéro na biso ça boye. 945 111 659. Baye bakangi te pona baye balibanda batu bakana bamboka libanda. Bosa la commande bloc na biso kendra ti balman. Babi na plaque da banda, bloc ko tabela na aéroport roi Serkei. Ba tchao bena na avion et comme le na poto na moto nango. Donc c'est-à-dire pona bino batalibanda mboka numéro na biso ça 00244 945 111 659 na plaque da banda. Miss Musuni, Mbala, Banana, Moto donc ata docteur c'est l'examen typhoïde. Et moi koufi na libomo. Vraiment. Ça te ba staff na biso mokonzi na biso. Francisco Gombo. Mikolo to benge Lat. Vice-président Lat. Donc so a tchepo tracé tia. Ayako tailler penda kabu. Oh ngana ndileka kuna ba tailler tia. Vraiment. Poto nyoko mito na mal organisation. Maman to ba organisation liko. Soko liko organisation ça Francisco Gombo aye wana. Pas comme les autres en tout cas. Vraiment. Philippe Tambolito ya mokonzi. Philippe Tamboenko yi.
Hervé Katangala. Hervé Katangala. Ade na mboka. Ah na mboka moso benga te Katangala ba plan ngai. Au pesika Djogo Mongo donc Hervé Katangala. Je salue mon frère joyeux anniversaire. Edi eta fait Bailo Kanto, Edi eta fait Mukumbi mon vieux. Soki na mona na kansaka mutu moko mais na bombi ka pona le laté donc. Na peso joyeux anniversaire. Maître Jesak Olobelo Moussalango. Maître Jesak vraiment. Maître Balabala. Derry de Rambo. Maître Jagger Minimbu, Didier Cruz. Bobagina soit 4 champagnes. Tapé 4 champagnes à Baba le jour anniversaire, merci Nabino. Maître Jagger Minimbu, Didier Cruz. Maître Jagger, ouais. Baselanga penda dans jour anniversaire nangai. Tinanga 4 champagnes mais zanga ka Faustino. Ah Faustino. Basuke la Lox. Papa. Sala neto sala mago raté penalty na match. Les vétérans mais ça neto sala ka caché finda commissaire on est là toujours. Djogo Vita na personne botte et Simba. Djogo Vita et Simba. Lemba. J'ai aussi un ami au Portugal, il s'appelle Toronto. Elle est Chungu, Toronto, qui vit au Portugal. Toronto, mon amigo da Silva. Takiteo, mon thème tellement. Toronto. Você agora na pessoa saudade do. Na nenga pe ba bela to pe simbote na notre frère Ari Lotanga, grand producteur. Le grand producteur. Ari Lotanga. Salande osaki na Israël le bele que ça la be Ari Lotanga le grand producteur. producteur. Na sola balabala donc pour la promotion, pour la bakamna union so donc tout lobelango quoi. Ari Lotanga. Ari Lotanga donc. Kota pe na masola balabala. Le meilleur coiffeur du moment, Kaba notre Bakaba. Il est le meilleur coiffeur quoi. Na so songa le sous Jimmy, mon président biso batafiana. Jimmy Sumbula ya basumbula. Allez na clôturer sur le maître Likolo. Maître Eliko de chasse Mathéus. Mon judoka wana pena donc ya motema parmi belema nanga ke so inda cha pena ushimanta mto baluka maître Eliko de chasse. Ya ya wana donc mes condoléances na famille matete ba moko to père de Blani Kalenga la grande. Ah ouais. Matanga na to sala na côté ya Fokumbi. Bana matete ba moko to benga na yosande ezalaka. Arichi Bangu. Donc, il est talambote. Patrick. Donc, bandeko nanga to na sakana bino quoi. Ya bino ya ngwana champion nanga. Ozole la to. Parmi batu tout oyo pena donc na ngwana mboka oyo ke. Eya na butu ya na moi. Na benga mikolo bongo. Azaka wana. Eya na butu ya. Eya na moi. Azaka wana. Santos guerrier. Vanda mboka. Vanda mboka motema malam. Eya na butu ya na moi. Paulo Santos Guerrier, donc merci pour le Lorano Salagio. Balobi eya butu eya na moi. Paulo dos Santos Guerrier. Donc biso to content on a hésité pour Israël Guerrier. To content boto sande. Paulo dos Santos Guerrier. Eya na butu eya na moi. Eya na moi neba na Israël ba content na minduki. Biso so minduki na biso donc. So be na mbila chiawa na obenga. Paulo dos Santos Guerrier. Bila check kama. Kumet. Guerrier. Go tetu bala pulga. Mobutu. Voilà dessin animé. Jamais Koufa. Film naï. Gote tu bala pulga. Gote tu bala pulga Mobutu. Na ndenge siko ya bala tozaki naï. Bola muleke belé kota masola balabala et ko sala bien donc merci beaucoup na tout au accompagner masola balabala. On était là avec maître Hans, on a parlé de tout sauf rien. Donc à propos tenir ça engage que mon invité maître Hans soko monique hein essuyo benganga yakawa fanda na masola balabala o répondre maître Hans sokyo kokoka pour masola balabala avo le kango esenga moi o respecter moi ba principe moko boy nenga mabete on est ensemble avec vous vous s'abonner massivement vous partager émission vous aimer vous commenter mais ko fingate s'il vous plaît ciao la famille.